C'est bon. Merci beaucoup. Alingara conseil, est-ce que Zalaka? Alinga conseil, te olo bane bo kiti sos non, na muki mutayo kara conseil. On ka satanga te afana na batla. Le bateau na kanimi. Toyo ka poto développer en bien. Boyo. Pardon, soka yekuna kara sex. Mobali mutaza mobali mabe. Mutaza mobali mabe zavisko pandora famille bela ami bela eloko nini osala bana na yo makambo nini osala mobali alingi siko ma belle oui camarade oyo ase venger ki na pandora apesa ye Xavier wana parce que pandora finga mobali na ye je veux bien par vengeance siko mutafinga mobali no kasi yo po fingi kaka imagine que on est là va expliquer tu malade Olobi les gens qui n'ont pas vengeance, c'est ça qui coïncidence. Voilà, qui fait mobile, yo siko après quand on a ses copines bazolo ba vengeance, yebite poani baolo babon. Ce qu'on zolo babon copine penza ya ye Pandora. Abaye Pandora. Toyoka. Engo suta ndeni. Ba engo suta kotinda muninga na mobali moko pesa muninga mobali moko boy. Siko ngapona mama Congo. Vengeance au camarade à l'oba, Liliane Moutaza mabe. Vengeance au camarade à l'oba, l'oba mabe. Au éviter l'eau nini Pandora, pour la bise, il faut protéger Pandora. À continuer sous aucun découlaté. Et l'eau nini, ma soulona, ça vient camarade, et l'eau nini, ma solo la pour éviter. Pour camarade, Zazena, canal, Liliane, bah ça, ma camarade intime. Bah bimakape. Bah moi, c'est na mobile, bah bimaka. Si quoi, il y a mon père, moi, c'est na mobile, on va bimaka. Oui, Liliane, on a des gars de bah, sous baninga. Oui, Liliane n'a delika do basaba ninga, mais Zazie na Liliane basa mwasi na mobali, babimaka. Oyebi ba limbelo ko sou Liliane wana. Ye mona ka pesa Zazie. Aza somo camarade. Oui. En fait, ba Liliane polo ba vérité. Ba uta na ba Chelsea, c'est normal. Ba uta ba Chelsea. Ba uta ba sala ki Chelsea na kin. Ba sala ba Chelsea. On a bango ko bimana mobile moko ko kaba ils ont un problème té o mona oya bimina o mais Liliane ande fa bimana kati wana oui siko pandora ne mutu fa bimana kati na parce que Liliane ne muta memi Zazie ne pa mobile ya Liliane babeta kane limbela Zazie pe ayebi Liliane azala na mobile na ye soko yoki posa abengi Liliane ke azala mutu té ayoki posa abengi Liliane to akuli na wenze ya bi là abengi Liliane yaka na futo mbongo Liliane pas kei Zazie futi mbongo makamine ne bolo en même temps Liliane pas te kaka Zazie siko yeko sala mabe ko teke la Zazie pas Pandora bolinga kangi Mungu Pandora sika no subalinga bazo leka yaka ngameni sunini kasi akanga mipo Pandora sepeli ne la Zazie asepeli na Zazie mama asepeli na Zazie ifala le kanae ati kanae mais asepeli na Zazie akangami mais zaza na mobile moso ba peso kopi mama Congo kende zombo na yo manaka na yo esili bosana lo ba bengo deuxième tour abengo troisième tour a mobile ya bongo bambongo ngope bazwaka ezape ba 200 euros 200 euros 300 euros na passage moko oui kaka Liliane wana na passage boko Liliane wana pateke la Miss na passage moko 200 ateke la Miss Dior wa Congo zalaka ex ya era banani Miss Dior baba na bimana Xavier na depuis Congo balakisa na ba mitaka na basala na video ndenga téléphone atinda pe ba mbongo ne mutu a bénéficier na ko lia mbongo ezala Miss Dior ko Miss Dior a 300 euros Zazie nga ben sa Miss Dior li sole za bongo mama Congo oui ateka pa bango ateka bango problème ezali awa ne Liliane Love Africa asa mwasa Xavier te babimaka te na mokili oui to yebi azokosa camarade faut babimaka ko non baza bafana nde musika te baza pe musika te c'est facile bakutanaka babimaka te bazala bango kaka ba master batunde siko lokola ba mesana te komona mwana mobile na mwana mwasi na métier ya mwana bazobimisa Liliane abimaka na Xavier mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas comme ça.
Merci ma belle. Merci beaucoup. Bande Koboyoki, hein. Donc, quand tu es mère des enfants, ok, ça la connaissance, là, ma fille est belée, na bango depuis Baouta Congo. Bazana ba secret, na ba façon na bango ya ko vivre. Na Congo, batumsusu bazaki chez les parents. Batumsusu ba parents ba kufa bazali na ba moyen te, ba luka pe ba vie na bango na bandenge na bango. Ba yembe na poto objectif na bango ezali peut-être que ba vie na bango boy. Mais Pandora, mutu oyo so finga. Mutu si oswana. Comment koko peso mobali? Non, tout le bâtiment ni Pandora. Pandora doit se concentrer. Donc, toi, tu es la femme qui oublie quoi. Charisme, même il y a bandal, Pandora, exaté. On dirait ma bête Pandora. Énergie, nous sommes pour la bateau. 20 émissions, 30 émissions. Nous avons to finga na pour la mobile na ye. Na finga mobile na ye. Aïe, na kopa mobile. Na joie. Ok, pour que kangama na mobile. Oh, finga moninga. Ozoka personne était Pandora. Normalement, ma solo est en yokaki. On coule battre que maman Congo était Xavier même. Yoko Kanamana Xavier te. Et Pandora te. Dodo Koloma maman. Dodo Kosa moi sa bandundu. Oza moi na bato bande ko moi sa bandundu ya zoba. Na to mona muta bandundu te akizengi lokwa munkoli oyo. Na Pandora. Morphologie ba mongoli mbandundu ayoksi batu ya ekolo na bango sodi kangana mbanga na kono bakute ekolo ngote poso mona mwasi ya bandundu ya ni asaba buzobo yo sali bolole moi orgueil wana moi dignité wana ya kimbinga basa bandundu Pandora. C'est pour ça on dit que oza un problème na mutu. Ils ont insulté. Pour n'a qui le fond du yabana bandundu, aux anangote, n'a qui le fond du yabana bandal, aux anangote, n'a qui le fond du yakoza la saïouance de la RDC. Donc tout. Mama Congo, ça mon bandalité, akenda ko kende kaka bandal. Pendant ça mon bandalité, akenda ngonde kaka. Bota pote. Hey. Wana ozana wote ozana lofunda bato bandundu te ya bana bandal te ya RDC te siko ozana eloko nini Pandora ponga déjà tanda moni bato bazolo baboy donc binobo yo fingana na moninga yo peut-être bosani ya bosani te ba pesio cop batombaka mauvaise te top il faut mobali wana muta tomber amoureux. Want to meet me? I have tickets to the Lifetime store. Max. Bande komoni Pandora. Lokola za vide, za mutu mo forme mai na Hollande. Kokende na epena. Ofuti pena batu ya nini wana? Bachaka ina vitrine. Lokola linga ko baluka mutakala na wana. Yo, obika po France, so na Hollande. C'est au coach vitrine. Kala. Atonga mourir Pandora muta kenane pena mibali akenana mwasi na Congo azoka ne basi na bani ongo kanga makuna c'est que yo lingaka ka buzoba c'est que yo lingaka ofongola live bo finga na baninga vina yango na continuer no kosambwa mais kosambwa boy mobile oyo ozwane lo côté yeba que na réseaux sociaux Pandora examen parce que ozana ba abonné tu pouvais faire des choses bien. Donc, ba vlog na banana yo, la maman de métis aux cheveux bouclés, ba blog wana les gens t'ont beaucoup apprécié. Au moins ni ba abonné na wana na ndengo komaki, on y a bambon na ba page, na ba nini au bando la sabiso a kutu ngai na zwakambongo tout ça, ça allait t'emmener loin. Ça allait. Ce qu'on ozo kana na garçon quoi ni il ressemble à papa bana yo. Parce que na mon un peu papa bana ça peut de la mukolo. Ou yo se retrouvaka bien na mikolo, ça te rappelle papa na yo comment, je ne sais pas. Il y a quoi qui t'attrape là-bas? Luka Congolais kitoko ya bien, Pandora. Et ngo bate pour mundela mais mon poto, pour boter na mindele, il faut continuer na mindele. Si vous avez Pandora, vous avez na tata moko. Ba mibalo tu yo zolanda na sima, obote la bango soute. Ils sont comme la ménopause. Osuka kana bana mibale. Moi, troisième à koyate. Mobile moko yate kabo ti soso sumwana. Moi je vous comprends pas. C'est pour ça dans la vie
botika mafinga mususu na bato misusu ba mafinga mususu omoni moto afingi yo tali tant que responsable obinga na kofinga yango te bato tu bomesana okota bana tata bana batata bakozala 10 mais moto abénéficier la bana na c'est la maman mutu so aza na mabota na ye nzambe apambola bango na mabota bakokokanga yango te parce que bokabwani na mobali moko okanga mabota na yo bota barelation bosalaka boza ana TikTok bolasaka ya za copine o ya copine o ye copine o ça c'est pas l'amitié bandeko tapoter sali mama pasa l'amitié eza moto akabeli o mwasi na delgado bango baza ba ami bauti monde moko bakofinga naka jamais bandumba bakofinga naka jamais boye po bauti esika moko bayebi monde na bango ndenge ezalaka bayebi comment bafonctionnaka bayebi po monde wana ya bato babima via bout. Bonsoir maman passe de mon cœur matin na batalon bayebi nde bazwaka lipa na bango na butu bayebi nde bazongi na ntongo yo kotisi combien bango bayebi nde bapesa na bapassage ke moi mama kuna efuti ya yo kende baza solidaire on dirait bato bamela cigarette bandumba deux fois basoko omoni deux fois motema mabe seka ndoki soko omoni deux fois mwasi na mobali mitema mabe seke baba ndoki soko omoni ndumba motema mabe seka za ndoki po basunganaka amoi kezaki ya bibo onga na kagi jonanga akomi yanga ya pale mais soki eza kaka bapassage ya zwi mwa tweke ya kitoko akosignale baninga eza te ke mwa ya mwasi oyo atekaka baninga te asungaka baninga na ye bazwa tweke boyoki Solange alobi nini ke alobi ke apesa cop même na ndeko na Kinshasa ye moko mpe aza na kati bon ye azwi tweke abeli moninga na phone na oti o cop moko boye yo mpe benda mwa quelque chose na yo batambolaka bongo biso toyi mpe na bacamarade bazala okende kotambola na bapigal omwana aobenga pena masa biya tokende kwenta wana tika kote kuna mibali wana baza ba moins cher ba 20 toke koto eza teke so bofiki bango ndumba ekochange quelque chose eza vi na bango batambolaka bongo basunganaka mais yo pando koyi kosala nini na kati yo mpe bapesi yo passage ata utu vengeance te mais bapesi yo quand même oya te ke bavenger yo soki yo moko oyaki nango na réseaux sociaux te pour vengeance efayaki fille wana moto aya nango na réseaux sociaux soki nde balobi ke fille wana kombo nde bapesi nini na bosani so babi ke fille wana motu mpo ase venger ofinga mobali na ye moto efalaki efalaki ye moto atinda Xavier afilme yo mpo aya kopiblie yo avenger yo mais yo moko moto oyaki na video yo moko nga na mona na video osutukeli fulu mousse yo moto ye liboso bango te donc vengeance eza kaka bango te vengeance eza yo moko se ridiculiser bapesi yo kaka passage nde bapesa baninga ale yo maboko ozwi passage yango komisa yango bolingo non yo moto moto basala ko blagi te Pandora donc yo ata mobali moko atie oshi na nzela donc fe koma libala yo moto oza na problème tozo sunga yo oui mais c'est toi ngana oloba no vérité ndeko mwasi parce que c'est toi qui a un sérieux problème tout ça pe na ba copain musu ba tira biso ba lito ibwe un petit peu mon au bout de une semaine pe simbi na moté mais bandeli moi coup de foudre moko na essayer ya nini mais to bokomi kola la bonsoir maman des filles 3 fois mère. C'était pas comme ça. On va nous qui m'a noué na téléphone. Donc yo ba qui m'a côté, yo ba ça ko jeter, yo ata copie ya mbongo ba nina so ba kei ba tikali, ba keke na bango ba bendi ba pa na bango. Mais yo te, yo comme ici même na téléphone zo ba ke il m'aime. Yana ja zo mona mama Kongo zo mona na privé ka bongo te ezandeni. Mutasuka ngana. Akosi mama Kongo, akosaki mama Kongo, espèce de mytho ya Pandora. Oza un problème. Pandora, tu as un problème. So na lobe yote naza hypocrite. Oza vraiment moi j'aime beaucoup tes enfants.
J'aime beaucoup tes enfants. Tu as un problème. J'aime battre aux écoles bisouté. Bassolage va copine non va couper. Moi les bisous un problème. Yon tu as qui non les réseaux sociaux n'a porté au conseil. Au CPL c'est bon. Pandoro yoki yango ya bien. Ololé. Au CPL c'est là dans émission. Allô bonjour. Allô. Allô. Maman Congo, bonjour. Bonjour ma belle. Ah, il va maman qui c'est maman Congo. Ah, maman qui c'est bon. Oui, maman Congo. Maman Congo, au monde, tu na live ya Pandora. Ngai, na Pandora, parce que Pandora, tu peux classer la rue ya jeune fille. Pandora, c'est une mère. Bana mibale wana Pandora bazakana ngutala mwana ya Pandora ndinga bikola ngutala développement ya mwana wana ya mwasi ya Pandora mais Pandora si lelo azukoka kozwa responsabilité te étant que une mère azukoka ko se positionner te que nazali kusipenzi tu peux pas te mettre na live ya Pandora bakenda ko caresser ye bandana yo oza mwasi kitoko on a takana yo bien oza basi ya bakongolaise bazoke na communauté vive na biloko ezali éphémère baluku te basaki ya tiki ya Gucci l'avenir de ces enfants oyo Pandora ya bana wana Pandora aza na bango na maboko mais quand congolaise bamona oso moi mama Congo à un certain niveau je me pose des questions est-ce que ba maman na biso bonsoir maman passe de mon cœur. Bonsoir, on est là de mon cœur. Boni. Bien maman. Avant na tika na wazolo ba o. Zana kangaye micro azoyi bateke makamnezi ezokota. Loba maman. Zela pardon. Naina tuna na Pandora azara na âge nin déjà. Non, Pandora. Ana 45 ans. Azana 40 ans hein. Pandora 45 ans ça neki. Il y a solo un Congolo. Ah moi na 80. 45 ans. Ah. Ouais. Non mais franchement, ngala kanzara na ba trentaine. Non. Hey, mama paso kitise makasi. Ya solo wana. Pandora. Pandora yoza âge morona 45 46. Ah. Kalate 46 oui. Na fali. Donc boza âge moko presque Pandora yoza sou mwana mokete mama mokolo ngala ka kanzoza na 30. Mokolo nzote se komi fufu na fufu wana. Maman nanga Seigneur. En tout cas, ngai na kansaka za na ba 35 ans, 36 ans. Nabi bon, même à ta trentaine, mais à comme na ba trentaine, de naza o kansanga bi mais mutu quand même. Oza na bana mi balé, comment koza na raisonnement, oko raisonna comme mutu ça la raté. Ngai boso naza o côté la ngabi oh botika ye mutu na sala kazaka na bana. Mais vraiment franchement na ye au mona skoko aza pena c'est Pandora tu es une gogole. Au moins de biso bana oyo bana na biso babota ma onde balobaka. Tu es une gogole. Voilà, c'est pas normal. Hein? Nathalie ka ba extrait moko ya TikTok nde ba tiaka ba page polémique ne 4 ba émission. Azoloba lobby natika ki bana na ngai pa mutu soki tel na kena ko lala na mundele ango mais toi tu es vraiment une gogole. O ba benga ki zengi na lingala. O bana ba koto ba tu es une gogole. C'est pas possible. Donc, yo zotika banana, yo à ton âge, nga za opeso au cause ba 35, 36 ans. Nous on nageait déjà dans 40, 46 ans. Nous avons la mouké le sous-souté. Vous avez un problème, il y a je t'aime ou quoi? Ah, un problème, non, ma casse, maman passe. Oui, ça un problème, je t'aime, c'est pas normal. Donc, aux lande la mundele moko boye, oh, ok, aza mundele yaba partout déjà. Voir ce monsieur, aza mundele moko, donc, azokanaye ba fille yaba africaine, abana makamne au kala, donc. Yosko ba pesi yo passe. Regarde la mythomane qu'elle est, hein, menteuse va que tu es. Oyara oko sabiso ke, Mama pasa loba linga ba okate sozo loba. Ok, d'accord. Oyara oko sabiso, oh, mundele wana nakuta na ane na nzela ndezaki
piston. Si ko bateau ba pesa ka piston ana. Baza ba camarade ne vraiment oh vraiment ba yebana depuis ou bien zaka ba camarade des réseaux sociaux. Il y a depuis réseaux sociaux, il y a depuis il y a réseaux sociaux. Peu importe réseaux sociaux camarade il y a intime ou yebana depuis ba kin ba nin. Vie réelle, oui. Ba pesi yo passe, ba pesi yo piston, ba sali yo piston pa mobile. Comment oko kende une première fois okuta na mobile yango yo moko sopanika aboy okena bo pete nyonso hein na ajoza na ngonga za kantoza mwana mukie ndoza ma mukolo parce que oboti na retard na ajoza na 45 ans oza pe na mwana 20 ans hein Pandora okoza na mwana pe ya 19 ans 20 ans c'est pas parce que oza na bana na mikie ba toza kantoza jeune fille même 21 ans 22 ans oui oui. Dans mon moment, on a 17, 16 ans. Mais si on occupe une première fois, alors, au Karamina Mundela bato, yo Karamaka na mibali kaka. Kuneza eka kop, oko benjimbongo ke ya kangami. O kangami eza nini? Tika po linko tika te. Eloro nini esila kate. Eloro ni ba tika kate. Ba Mundela wazo ridiculiser yo. Azo ya koloba n'importe quoi. Et hier, tu es parti coucher avec le monsieur. Tu laisses, donc tu commences à sacrifier. Oso sacrifier banana yo. O tika banana oka po bake na olala yo. Est-ce que tu es une perverse alors? C'est pas normal. Moi ça zara na ba posa nzoto boyete. Donc ozo keka po balala yo. Et tu laisses banana yo. O tiki banana yo na muta. O futa muta kenge lo bana. Ozo tika banana balala na mutu mususu. Yo ozo keko lala na mundele wana me. Yo za normal te. Nga mama pasa na nzoto mwana na zokola te so ba baby si mwana na ye oza normal te normal te tu as un problème sérieux donc il faut aller voir des professionnels aller voir un psy oza un problème sérieux oza normal te olinga conseil te donc tu as vraiment un souci à ton âge na âge na yo 45 ans, dans 5 ans, 50 ans, yo mwenye oza sou mwana muke. Oza sou mwana muke. Ozo se comporter, ozo sa makambu vraiment boy. Oyo mina talaka ona kota kaso na ba live na tu m'énerves tellement je na talaka boy pesa nga na kanda. Hein? Lelo na yepo yeba penza ke oza na âge oyo comment ko raisonner, comment ko za na comportement moko boy donc oka comportement moko ya ba gogol. Otika kabana na yoka okino lala na mundele siko ozo sala ngo pourquoi osa ngo siko mundele ngo pa lingi na yote ozo tingamela okama tingama mundele ngo pa ata mundele moko mbongo un breton hein un marin breton ba breton ba mindela mbongo na France ba breton azana ba chalutier ba nini mundele kaka ye moko zo ba nazwa kasimique minu na munoko nyonso minu lokwa mayanga Mundela ça n'est riche té. C'était un riche. Bah ça riche té parce que natala ki kande ba chaka en. Baso chaka auto le kaso na live so ya nanya ngwana. Hein? Azole ba il gagne le SMIC bon c'est pas ça là qui n'est blague, je sais pas mais comment na ebo ça se voit qu'il n'est pas riche. Ah na riche té. Okanga meli mundele moko boy oh ako chao na ndaku na yete tu commences à sacrifier banana yo otikaka banana yo okene rolala kakuna okene kolala okene ka juste pour ba coucher yo hein mumo eza nini yango eza nini mwana mwasi eza nini tu as un sérieux problème papa ya banana yo pe to zonga na to kende pa to zonga pa mundelo aboti sa obana akenda wapio asundola bana mundelo bana na owana vrai papa na bango akipara bango lisute donc tu gardes les enfants aux donc bana baza na 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre aux arana bana na yo oui mais ba pesio ba batikela o banango aux arana bana na yo mais occupe-toi un peu de tes enfants concentre-toi hein consacre vie non na bana na yo mobile ya koya ezani mampuya hein Kofanda trop longtemps mobile ya yakate mais mobile koya et loko ezara tango nango Dieu fait des choses en temps et en heure d'une façon ou d'une autre nzamba ko pesa kayo mobile mais ozo sutuke la mobile moko boye bo natala pende bazo ko soigner la kay na talipe mundela ba fille franchement boza bitula
Bino nyonso boza bitula, bino so bozo landaka mundele wana bozo sala ba discussion ba palabre na TikTok, mais c'est fou ça. Ba film mo boy donc ba vrai job ba vrai noko ya ba congolais ba garabino te. Donc ko bua kanzoto na mindele. Mama pasa excuse na kati oto bosa na ngo expliquer ba fiana ba discuter la ba mundele te. Pendant comme toi so ba fi bazwi mbongo ba kepa mundele te ya kepa mundele. Est-ce que mtuno se tanga mezo mbongo ke la na mundele. Ba fi ba shini mundele. Mundele apesi mbongo ba boyi na bango ko kende. Pandora kende Pandora solo bangam tuna yena na réseaux sociaux ponga na ke kolala kuna. Eza Pandora azo sutukela makasi mama paseza yi. Sutukela moi. Kela makasi. Après tu te dis nga naza belle, yo za moi c'est naza kitoko, naza boy. Les amis tapoter, les amis tapoter. Oui, va tapoter, te faut tapoter. Ya jimbo. Ya surtout que le mundele na pas en français te. Ba ça va arrivant, ba o azaneti Bourgara, asa français te. Asa Bourgara. Un peu Bourgara pe ya ki ya meto le susu ya kizengi. Mobile Zolanda azo kasi bomo te bakokani na ye moko Pandora azo na bien na moni extrait moko ya live moko azo bape na lobby na zaki na ye na lala ki na ye na tika ki bana na azo tu na fie yango yo te mtokengele nga bana zoba gogol que tu es gogol mukolo ya âge na yo mama mukolo ya âge na yo soko bota ko za na 45 ans soko bota na 20 ans lelo za na moi na 25 ans tu comprends? Ou 20 ans même. Ah oui, hein. Oui, Lobana. Na lobi, hein. Au moins de toloba Pandora, aza bien te, hein. Maladi nyonso ezaka na mutu a mutu ezaka liboma te. Mais Pandora vraiment, il faut au moins tant tozo mona ngo biso nyonso tozo mona qu'elle n'est pas bien. Non. Biso nyonso mokili mobimba to monaka. Oui. Quand tu as un problème na minicho, mundele wana il faut déménager pour Pandora otikete. Mundele wana abando vanda Pandora iboso ndako nae. Omoni aza bato balobaka o basaka ba stalk kaka bato. Bota poteta azo stalk ye ako c'est un problème mental ou bien bipolaire, on peut dire bipolaire. Ah bipolaire. Tango biso tozoloba. Ah maman. Maman c'est ana sisa. Ide. Tant que tu as que Pandora a bien te, Pandora a maladie. Maladie non seulement na mutu a mutu, c'est pas la folie. Il y a autre chose, la maladie psychique et c'est bipolaire. Sorte na sorte. Azande qu'on a biso, il faut te aider. Eh maman linga kanaye. Alinga kate. Alinga kate matana lève le kuna loba ko kitisa oto bosani oui yango na alinga kate yango na loba biso to ngana tala ka bato ba mataka na live Pandora so okumisie le lobi okumisie te asiliki siko mutabo ko edende alingi conseil te socialement parlant elle ne peut pas garder une amitié c'est pas possible oui. Pourquoi? Parce que na comportement na ye mais ye moko elle souffre que batu balongwa pembeni na ye parce que azana comportement wana tu vois c'est psychiquement elle n'est pas consciente de il y a des médicaments pour ça ou écoute calmer malingi te mama langa yo mona nenga sala te oui a olingate parce que azana aide ya professionnel te mais peut-être on va les débaninga ne ba edake ma yo mona nenga sala ba voilà ngana ngina loba bato baza pembeni o agarde la ke moi na lobi parce que naza autre live mko wana zoloba nga vraiment so pona parce que moi je la connais tellement à lobi ce qui naza ki na muto abate langa mwana na sufaka awa po muto aboko elanga mwana il faut mais na poto bato baza la famille te ba sufaka te zaka ye moko te mama azoloba bongo avant akende so epa mundele azoloba bongo genre mutu moko abima aloba kasi pesanga mwana oyobima mukie pesanga bana po yobima c'est ce qu'elle faisait manipulation moko boye comme une manipulation ti azwaki mutu donc bato bazo bombele bana wana quand même bozo mona ke muninga za bien te mayoka kate mama peut-être bobenga soki basa nini so basa il faut l'aider
azwa aide ya professionnel. Voilà. Il faut pas soigner Pandora. Pandora, c'est moi, maman Amical Nazoloba. En tout cas, il faut pas soigner. Mais on a aussi dit que le solana est. Oui, il faut pas soigner. Il faut pas soigner. J'attends quand on le bat. Pandora, ça bien. Pandora, me dit pas qui si. Mais la faute de qui? Et ben, on biso moto aider maman. Aider maman. Il y a camarade il y a mon gars qui va aider. Baninga baza pembe ni ne wana. Loba bien mais Pandora ça le live les problème c'est yo loba. C'est ça, yo expliquer na yo. Kasi bino pe bo outside biso kala. On s'en fout. Nga na loba vraiment. Mais faut tu na maman yo mo monenga salaka, yo mo monenga salaka yo kakati. Sanenga kanga makina Patrick bazo peki c'est tia ko tika. Donc mundele wana a déménagé pour Pandora au tickete. OK. Elle a une maladie comment elle va venir tout le temps. Elle ira là-bas tout. Surtout que moi ça zanda ko wana te. Tant que mais bako bombe boso mundela zo benga nazo yoka te mama mundela koko beboma ye na makampe bota mundela ya uzwa na ebiloko na ya ofele au bomena ni mundela obenga nete mundela zune bilanga. Dans ça, ça coûte 800, 500 foutre à souster. Moi, c'est à Zoba. Maman, on a 45 ans, on a âge 9, c'est vrai qu'on a 45 ans. Elle ne va pas laisser parce que pour Naye, elle pense qu'elle va gagner cette bataille. Parce qu'on l'a dit, je t'aime. C'est son problème. Elle va gagner cette bataille. Quand on dit. Alors, je t'aime bien. Je t'aime bien, ça veut dire qu'elle a ligne. C'est ça. Voilà, je t'aime bien, ça veut dire que vous allez dire ami Mokobo. Camarade, nini bien. Oui. Mundela c'est que je t'aime bien, pas que je t'aime. Le quoi comme ça maman. Pandora toujours à liboso. Pandora quel jacuzzi. Kuzi. On allait à Kimberly. Vraiment. Jacuzzi Kimberly. Azoloba makambo to sala na mo. Loba no mama. Matanga. Tokutani kaka na aza touriste kande na tambola kanzo kande bato bapesi Pandora passe Pandora finga bango ba camarade ne Pandora finga bango ba ebise comme ba ko pese passe na koma to la live fiera pese explication abi ba moni Pandora zo senga na réseaux sociaux ba ese ete ezana mutu mobo eso ke na yo ezaka ka zwa leka afongwa makana ye na makama mbongo. Soko kie bosolo lika ko bosala bidon solo o pesa yo a pesa ne passage moko 300 moni bon comprendre que passage c'est bosali ka moko 300 tu comprends Pandora ko kende tie kuna ndenge bakenda ko sala na akomi jour alibeso mundela amona ye solo la ko ba fixer jour Pandora ko kenda kei Pandora moninda ko ndele sa toko Pandora so ko mati a surtout keli mundela sali nini a pesi yo fele mundela tali kaka ya oyo nazuna nga kizengi ndio Pandora kendaka mundele wana za problème azoza ofele mazana problème ba mi bale ba kutani mundele wana azana problème Pandora otikata bando avandi ka we Pandora atelemi liboso kande Pandora kendaka mundela pesa Pandora mbongo te Pandora kendaka basali ofele mundela pesa ke ba cadeau ya pomme ba pomme vert so ba pomme rouge yo ba pomme nini mundela pesa ke pa pomme ya mobali no ba botana mama papa pomme za mundela cadeau ya ba pomme mais bano banana mun papa bana nete oyebi pomme wana ezali solo tanga banda kina mundele nda te mama Pandora mama Pandora moko loba na live pas ba 2000 visés pas ba oui Pandora bi non car aesi car na bi na ligne na pas mundelo so problème Pandora bi nini non na débit nanu bolingo ba se wana mundele na o amema na poto après na oyo Zarvé oyo mama mundela me miete Zarvé oyo yango se que Zarvé mundela me met 13 ya sali 13 ans na poto batuni azaro beta yoka biso toyebi Pandora sali 13 ans pomme ezali solo alobi ntango abandaki na mundele wana aza kopesa eloko te me mundele yango amemai na poto non mama te bapozaki question mundele azobima na ye batune Pandora
Oui, à lobby, 1000 visa fana limbi so pesa nga 1000 euros na soma ba kiti. Au moins place le soleil ke nde Karine Mukoza ebisi. Ba peso 1000 euros soma ba kiti. Wana ko limbisa na yo sana mundele nde Pandora bi mundele wana bandina ko pesa nga mbongo te akabela nga kaka juste ba pom biloko mike mbongo nanu to bandite nde Karine Mukoza poser question abi mais azo peso mbongo te kuna déjà pesi nsoto ndenge nini. Comment ça son bon moto au livrer nzoto oh et ça bolingo ça un problème et ça bolingo ça problème tu as tout na pe sanga ka ba pam ba biloko mike kaka les chocolat ba ni nzoto ça comme na l'éclair ils a 2,80 ba pomme on est ça va ta ba 300 ouais maman koloba ki ça ngala landi lef azo expliquer ki ça te et ya ko ça 1000 visa pe 1000 euros maman Anika aweta lisolo ndenge nini abandaki na mundele wana baninga ne bazo